Bonsoir, Ok, maman. Jemima. Maintenant, bonsoir, maman. C'est Mère Fashion de Nantes officielle. Ah, ok, mère fashion. Merci. Moi, c'est Jemima, gros D'accord. bébé de la presse. D'ac- Charge à Karine Mokonde. D'accord. Donc, ce soir, j'ai des questions à te poser. J'ai des questions à te poser. Première question, c'est Karine Lobby, pas Lobby, mais avant-hier, à Sengaki pardon, na Kofi Olomide en public. Bafani musu batuninga balobi asengi Kofi Olomide to asengi ba musicien nyonso. Et par rapport na yo okomprenaki asengi Kofi Olomide to asengi ba musicien nyonso. Non, non. Ngai mpona ngai na comprenaki d'abord ntango nakaki pardon là. Asengaki d'abord Kofi Olomide. Parce que D'accord. abandaki komentionner le nom de Mobao Mokonzi. Atangaki koma baartiste mosusu te. Donc D'accord. asengaki nde Kofi Olomide parce que ye akendaka bongo na bafani na ye na D'accord. bachino na bana membre ya bato nyonso balingaka Karine Mokonzi. Ye asala makambo na nsima te. Asala D'accord. petite oyo na nde moko ya hypocrisie soit akomela motu moko boye na privé kelimbisa ngai bola bote loba balobaki Karine asenga motu boye pardon Karine azobondela musicien moko boye songolo pakala nyonso to eza lokuta. Donc seul pardon au plus tomoni na télévision la parole asengi ezaka asengi mopao mokondi ndoye na ye. Donc au D'accord. plus tomoni kaka yango wana oyo asengi. Ok. Et du coup, pardon Anna, namoni ke bafan ya Kofi Olomide baza ya kotomboka. Balobi Kofi Olomide namoni il faut natanga bakombo ça sert à rien ya kokache bakombo manike alobi Kofi Olomide aza vraiment aza na charisme te ndenge nini ye akoki kosenga akoki kondima pardon ya Karine Mokonzi na ndenge abenga ye Koko Dia Nzombo. Sikoyo tolobi eske ezali bafani ya Kofi Olomide balobi toka manike ye moko moto alobi yango bino boza na Kisasa kuna eske bozoyoka? Mère fashion de Nantes. Oui maman. Maman, omoni nini pardon oyo Karine Mokonda asengi na ndenge manike alobi wana eza manike moto azoyoka parce que eza nkento babengaka nkento na Kikongo. Est-ce que manike ndenge aza bongo Koko Nike ye na asala motu mabe te aza mpe na bato epe asala bango mabe oyo mpe balimbisa ube mpe asala bango mabe te bango bakomprenaki asali bango mabe apres akompreki anani asala yango bato bango mabe te mais asengi kaka pardon. Alors Karine lelo azwi courage ya kosenga pardon na télévision namoni en quoi te koki kodéranger manike namoni en quoi te koki kodéranger manike nayebi te maman parce que là je suis en direct nazosola la bafani ya Karine Mokonzi na mère fashion de Nantes bazocomprendre nga. Allô? Oui allô maman. Donc Oui. Karine asengaki Kofi Olomide pardon pour amoni que il est grand temps siko ya kosenga pardon parce que atali oyo tu bato bakanisa ke alobi mabe mpona Kofi Olomide tout ce que elle bato bapensant sur elle alors lelo nde acomprendre ke te malgré oyo tu bato basungaki na singa Kofi boye na mopao akipa ngo te balaison du tout akipa ngo te ayambi Karine tomona biso na émission ndeni ayambi Karine abenge icône apesi bavaleur tout toyebi mopao na plateau ndeni azala na invité so bayambi ye epa journaliste moko boye ye aza invité ndeni akenda na bango mais c'était pas le cas pour Karine mpo na ye azalaki mpena simple na makambo tu bazalaki bango tu baosola bien mpo ayebi ke non awa mpe na plateau oyo ya la baronne so mpe ngai meko kende boye naye mpe nde la baronne areagisaka donc ezalaki bongo donc ezalaki misto moko ya kimia yango Karine asengi pardon eswa manike eswa lisanga na bango tu Karine elle s'en fout de parce que ye nde moto aza sikoyo référence la baronne aza na rien à prouver na internet la baronne aza na rien à prouver na internet la baronne aza na rien à prouver na internet ndenge aza wana la baronne aza na rien à prouver na internet alors
elo moko te ya koprouve l'internet yango wana bango tu oyo bazo kotala peut-être neti baotala Karine Bo bacompagne ke oh mama internet mama YouTube donc mama internet mama YouTube akina mani donc makambo tu ndeleka na boye eza kaka kento Karine akomi na ntango ya stabilité Karine akomi na ntango ya stabilité Karine akomi na ntango ya stabilité D'accord. donc Karine akomi na ntango ya stabilité. D'accord, maman. Ok, nayoki yo, merci. Et deuxième question, nange Zaboui. Karine ayambi, comment ça s'appelle, Gez Mawete, ayambi Inosbi. Après namoni lisusu makambo yango ezongi lisusu nayebi te soki nga mutu miso eza kokangama ou eza kokufa namoni lelo ba video batie video ya Karine batie video ya Marie Bongola azobina texte azwi video ya Karine na ya ye atie yango ensemble donc balobi ke batala nani aza ayebi kobina na aya kobina te est-ce que wana eza matumoli to kaka tolobela ou tolobela te? Non, maman mère fashion de non. Ye atambolaka na bapa ya Karine. Ndenge aza wana amonaki alali asu na succès te. Yango omoni la fallu azwa video ya mama YouTube, mama internet mutu akosomisa so na succès. Asangisa ngo soka sala ye moko abinaka ye moko eleza na impact te abi mutu afulanga lelo obelaki na kombo na baparent bapeselanga kombo. Allo bandeko batata bachinois comprendre nazo sala on dirait que na je me mana Congo ezalaka ba connexion ouais bolimbisa biso toza na mwana na biso je me ma toza ne en direct na émission wa donc bolimbisa biso pour na connexion vraiment franchement et tokomaki na esika que Mali Bongola azwi video ya Karine o abanda obina njembo ya Inosbi après azwi asali yango asangisi na oyo ya azobina nga question nanga ezalaki mpona tuna je masi eza matumoli to kaka alingi ka tozongisa ye na la page yango wana te mama eya matumoli te mpo ya kotumbola moto oyo afula ye te moto apesa makambo eba na monde entier te asali nde mpo afulama po totie esuka mpo alalaki te abandaka soki akufa ye deja tosi tokunda ye deja ekutu na nécropole te ekuyi bakunda so na place nini donc ye sikoyo efalaki alamuka lisusu yango atali ntango akofulanga lisusu yango telema yebike mutu oyo afulaka bato mutu apesaka bato makambo eza Karine mokondi la baronne yango mona azwa tie video na ye Karine batala bato so que non ye Karine aleki na kobina bato so que non nyonso tosala akopie Karine na koloba na koseka na kobina na ba geste tu ya Karine ya zamu alikuwa mukala ya Karine alikuwa ombre ya Karine elilingi epave de ya zamu comment ça te sans Karine yango il fallait que asa la vidéo bongo pour que azonga lisusu na actualité balobela ye ba mère fashion balobele pour azonga su na succès. Ye moko ndenge aza bongo ayebila ke no eloko boni nasali boye na ozonga na succès bazalaka ebele kuna na poto bato babezongo bazalaka ebele atali bango te ate bango te bafula ye me ateka Karine mokonzi azuka la baronne nde asali ki afula ye donc c'est ça. Ok, merci. Je me mets nazo continuer, toujours continuer ka pona nini wana, ka pona le même question wana. Est-ce que bino siko bato bino ba sarge na ba défenseur bozomona likambo yango bokolali sango to boko démarrer parce que biso tolobi na côté na biso na bana ba chinois à côté Europe na bana mam na ba tout tolobi ke moto a démarrer Karine to ko démarrer mais bino siko côté na bino bolobi nini boko démarrer boko sala la même chose que nous ou bo sala bino boko sala makambo mususu nde mususu. Bon maman biso bino bana mama bolobi ba chinois bolobi eza problème te mais biso si ko so de to sala nsi ba vidéo ba to comme yamba so tanga kombo na fula
D'accord. Succès. Alors, comme on a dit notre peste makambouté, to lobela mopete. To sala pour qu'il était pour amon la pena que non et le côté. Il y a sabongo et le côté ça n'est pas que la baronne a héros. To peste sur makambouté, to foule sous tes pots. Alors le candidat zonga na tu. T'es pas comme on est zonga sur la miniature et le on est zonga la miniature, comme on est zonga la titre, pas zonga sur la succès. Il y a un biso moto bito ko lobela été pour hasard l'échec. C'est total la non makambouté ko sala mais il y a une année la biso ya anniversaire. Alinsko ambouye biso poto comme ce sujet na ye po EPC makambu biso ndi to ba charge to fula ete maman to lobele loko moko te do avant la lekuna asa makamna ko sala so pas le dit que ta photo ya Karine Mokondi la baronne atia mo na mboka na tout soka dans la Belgique atia mo soka dans la France atia mo na mboka na itu ya munene botala la baronne na afuka ma alala otoko ko sala ntoko fule na héros azate. En tout cas, namoni yango vraiment ndenge olobi nakanisi biso pe bana membre bana membre nyonso na ba chinois biso ba chinois na bana tout ba Europe awa to makelele mon Dieu bato baosa makelele par rapport les anniversaires ya nani? Allô? Oh là là, bon anniversaire Fenech. Bon anniversaire Fenech Mokondi. Yondo défensaka bango, vraiment bon anniversaire de la part des mères fashion de Nantes. Yebisaye. Passez ya leka. Bas na otiango bana ya ba chinois à France ba ko souhaiter ba bon anniversaire. Yeyo. Allô Fenech Mokondi. Oui, mère fashion de Nantes. Oh, Batika Yoyonde Makambo, l'homme le plus beau des... Oh là là. C'est notre fils. Bon anniversaire. Dieu te donne plus. Bah, maman, yon se Europe, bakanisaka yo tout le temps. Ah, connexion. Beau comprendre connexion. Yeah. Connexion. Allô? Ah, Ekatani. Vraiment, Boyo Kinga, Nazalaki na je me mets en ligne. Vraiment, Makamoto Monio, yo, ndenge a lobby, je me mets à lobby, tokoki ko fula bango te, tokoki même so to moni ba vidéo. Ba vi vidéo à Karine, ba sangisi na vidéo na bango. Ba, bon, biso to moni ango, toko fula bango te, to tali to moni, mais ezate parce que tozo banga. Et bientôt là, les lots le 29, bana ba chinois na ya ba chinoise. Les lots le 29. Et bientôt anniversaire à Karine. Donc bato ba komo luka ba problème. To moni li sous manike, to kokipe sous manike te. Liboma Karine azo s'occuper na ye. Parce que biso ba mama, biso ba mère fashion, tozo kipe li susu bato wana te, ba male wa tozo kipe bango li susu te. To pesi musala nana, li boma Karine ako sokola bango, ako nyata bango. Li boma Karine vraiment yoza vraiment ya likolo, oza vraiment likolo, oza likolo vraiment. Yoka sasa bango. Biso to sala la bango ba émission, to kolobe la bango, to faire comprendre bango. Allô? Allô, maman. Oh, c'est connexion, ma fille, je comprends. Connexion Congo et Zandesong. Ah, il faut bosser la boya bakoto, vraiment. Il faut boya bakoto parce que eza pamba connexion. Tokoya, maman. Bon, Fenech akei ou aza wana na si ça iko souhaiter anniversaire. Ah. Ok. Alors, oh, bonsoir mon fils, bon anniversaire mon fils Fenech Mokondi. Merci. Vraiment Dieu te protège, te donne longue vie et apesa yo o nyonso zo luka, apesa yo vraiment nzela no ezalaka polele vraiment.
Vraiment, nga na souhaité oka nazaki na jemima pona ba question na ebité soko okoko okoki kokotisa mwa voix na yo po ba chinois bayoka yo. Ah ouais. Ouais. Bah chinois tout ya Karine Mokonzi en tout cas na CP makasi mami ya posting na moni penda toza akayeme. Namoni ndenge bato tina Facebook na ndi bato ko salinga benda vrai salinga kitoko namoni kila ka mate tuka bato pena banzimela biso kwa donc bato balinga biso tisiko na lembi ba video na fashion ba video ezo kota. Oh, c'est gentil ma vraiment. Déjà on a chaîne ngai première partie donc c'est une deuxième partie kota parce que bato bazotina na ba video tout ça un plaisir à trop dans le vrai. Merci bon anniversaire encore Nzambe soka a touché mitema. Merci. Opesi bana mambo na ba chinois pesa bango bambote ba oyoka yo na ocha video en ligne. Karine Mokonzi la baronne a koyoka yo. Mère fashion de Nantes. Ah ouais, nabi ke de Nantes. Et ça linga frère ko nabi ke na miso bolanda le chef Fennec Mokonzi. Basoué na bino beaucoup mon père a commenté en émission, beaucoup commenter, bah joyeux anniversaire et ça linga frère quoi donc. Nabi ke na minute balanda Mère fashion basé belé bolanda. Rota l'émission et s'abonner. Au souhaiter un joyeux anniversaire, au s'abonner, donc au abonner donc la chaîne et ça vrai quoi. Merci Fennec. En tout cas, merci na sepeli. En tout cas. Et na ozo nisianga je me ma pour pesa ba délicace soko lingi après je me ma zonga pesa ba délicace na ye. Ba délicace na nga penete na opesa te na opesa ka ningi ba chinois. Oui. Ya Karine Mokonzi oyo penda ba komelinga na WhatsApp ba komi pe mami ya postaki et ça nga pena et puis ba charge tout ya Karine Mokonzi ba mote na bango de partout bazali bana kingakati ba vrai ya Karine Mokonzi leo pena otanga na ngandi ba kombo te na teka en général oui. Tout ba soutenir Karine Mokonzi ba mote na. Merci papa, merci. Merci vraiment à suivre. Allô maman. Allô. Oui, Mère Fashion. Oui, yonde mikolo yonde yozo ningisa internet. Mama, ayo vraiment batika yo hein. Maman. Batika yo. Merci. Ozala kaka oza mais il faut pousser, il faut benda bilili. Na yoka ki déjà ba délicace na kuna kala bakalate. Oza mwana nzambe mutu moko okanga nzela na wazali te. Donc voilà. Et du coup baba na lobaki na yo déjà na voice kalate. Naza nzambe. Bozala ka bien. Tofula ete tofula epave te po azolingaka nga masusu na la baronne po azonga sur l'actualité aozela la baronne a répondre ou alors biso ba charge de répondre alors biso to répondre ete totike bongo pas comprendre que asasili na héros la baronne susu polémique na ye mutaza star international boy akompe de chanteuse à son niveau nete ata pe na tonga bongo pas ki niveau na été siko ata moko niveau likolo mutazo mala ba nino ba featuring ezebele to apeka la mingi tiabo na ba maître games kofelo media featuring ezebele azana niveau pena ya epafti donc a luka to pese makambo azwate. Merci maman, merci ma fille, merci Chemima, merci Serge. Merci de tout cœur, de tous les Chinois d'Europe. Vraiment. Bah, accepter qui ba namoni ba commenter ba accepter ba pardon na yo vraiment ba accepter belé namoni tous les jours batindaka je me mets au limbisio je me mets au bosani nazomona ba commentaire yo zali ya bango bakoki ko kangela o motema te franchement erreur eza humaine. Donc ezalanga Mère Fashion ndenge nazawa naza pe na ba erreur mutu aza na ba erreur te ezali ka nzambe muta sala biso mais bo continuer musala na bino ndenge wana bozala fidèle na musala na bino
Nzambe aopesa bino lifuta. Musala ezaka mbongo te. Ok. Quand tu travailles bien, tu vas avoir ta récompense. Récompense eza lifuta na yo maman. En tout cas, nasuki wana lelo. En tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous avez posa roloba, au bengi, il n'y a pas de souci. On est là, on est ensemble. Tozaka Mutumoko, Karine Mokonzi, la baronne, c'est la famille. En tout cas, je vous embrasse. Et puis, bon fêter bon anniversaire, encore bon anniversaire à Fenek Mokonzi. Le plus beau, Yewana Lelo. Voilà, Bozalaka Bomoko, vraiment, à bientôt, c'est Mère Fashion de Nantes. Merci, merci, merci. Merci, maman. Merci et à bientôt. Voilà, émission nanga esili na kati wana na sili sina jemema vraiment ba chinois na ba chinoise. En tout cas, makambo yo toyoki yango jemema alobi to landa epavite to kipe epavite biso zali bana nzambe. Makamsu c'est vrai ezo soi mais toza obligé ka to kanga motema to supporter to tala nano to tika nano anniversaire Karine Leka. Tozo banga te. Même so bozo sala biso ba grimace. Bozo sala ba grimace na Karine. Bozo sala ba grimace na ba chinois. Bozo sala ba grimace na bana membre. Il y a rien qui va se passer. Toza wana blende. Jalousie ezalaka mabe. Jalousie ezalaka kindoki. Jalousie ezalaka motema mabe. Motema mabe ezali kindoki. Kindoki ezali motema mabe. Donc, makambo wa likambo ka moko eza makambo ebele. Bo silika te. Il y a que vous, binonde batu boza na pasi. Parce que biso ba chinois tozaka na esengo. Bo benga ye aza mutute o aza lipapa o aza boye. Oh, biso zo ki parli sous te makambo na bino parce que eza sou na tina te, eza sou ne impact te, eza sou ne loko te. Biso tozo landaka botalaka mokonzi ya YouTube ndenge aza kitoko. Après ba mpese bazo finga mutu aboye, hein? Mpese na ngungi na soki na nini na lipumbu to boyi na biso. Botala na la présidente de YouTube. Karine Mokonzi la baronne. Laissez-nous tranquille. C'est le moment yakotika Karine Mokonzi tranquille. Botala nan. Boko kanina ye? Mais non, botika ko? Moi c'est kitoko boy. Hein? Bino bozanga makamba ko finga. Boko finga jusqu'à quand? Boko finga jusqu'à quand? Boko lemba jusqu'à quand? Biso pe to lemba te ko sala ba émission, to ko lemba te pe ya koloba, to binonde bolobaka toza esclave à Karine, to ndima toza esclave à Karine, to ko lemba te, mwana na biso nzamba pesa biso ye, tozalaka toujours pembene, botala joli, makambo tu epa na ye eza kitoko, misu kitoko, zolo kitoko, munoko kitoko, mabundi kitoko, elongi kitoko, mais bofinga ke na nini mama? Hein papa? Bofinga ke na nini? Ba misu kutu bazo sala ba photocopie na ye. Ba misu ba sala ba comme sala même ko changer zolo ya batia zolo a Karine. Ba misu bazo sala minoko po ba koma minoko a Karine. Bozo makambo nga na zo yoka ezolekelanga. Ba sengi opération po ba sala elongi a Karine. Mais bo sala mais ekokwanaka te, il y a toujours quelque chose ekozala ndenge moko te. Donc, bandeko, ba mama, batata, bandeko, lelo, na salaki vidéo pour na jemema, na zoa qui est en direct de Kinshasa. Il fallait mettre des choses au point. Atie, ba moi, makamona jemema au point. To lobby ango, to sali moi en direct en direct de Nantes et de Kinshasa. Donc, voilà, ba chinois, na ba chinoise, vraiment, c'est Mère Fashion de Nantes. Apé, si bino ba mbote, pour na lelo, pour na pokwa lelo, tomoni totali ba video tomoni makambo ba misu basali copie coller eza na sensité nzoto eza ndenge moko te omoni nzoto eza ndenge moko te. Karine Mokonzi, regarde comment elle est belle hein. Bozo kufa te. Tolobi na ba chinois nyonso dans le monde. Ba lobi bokufa te, bobela te. Faut bozala kaka wana. Karine atalaka bino.
bomonaka Karine ndenge azosala ba étape na ye ndenge azomataka na ba escalier tous les jours matin midi soir bozalaka kaka wana. Bon, c'est Mère Fashion de Nantes, je vous laisse. Et napesi ba délicace nanga Maman Mireille, la conseillère et la conseilleuse de Mère Fashion de Nantes. Azana double nationalité. Il y a Mère Fashion de Nantes. Maman Belgique. Yo zalaka kaka wana, zalaka kaka wana. O supportaka toujours Mère Fashion de Nantes. En tout cas, napesi Karine Mokondi la baronne, yo zali icône. Kofi Olomide Moutou a confirmé. Eza Mère Fashion te. Kofi Olomide Moutou a confirmé ango. Ngai, Moutou na confirmé te. Nga na répété kaka. Donc yo zalaka kaka wana. Zalaka kaka wana. Mabonja na wana ndengo salela kabango. Salela kaka bango mabonja. Ko lembate ko salela bango mabonja Karine. Ezali sadaka na yo. Ezali moyen ya koede bango. Continue kaka ndenge wana. Kolemba te, continue kopesa bango mabonja po baliaka même bafingi yo mais na sia mitema na bango bayebi kolesaka bango bayebi ke olatisaka bango. Donc y a rien à dire. Yo zalaka biso ba chinois toza wana ka omoni na lobeli bango na saleli bango vidéo. C'est comme ça notre travail. Nous les chinois c'est notre travail. Travail na yo ezate po lobelaka bango. O lobeli bango ozana posa o lobela bango biso nde opesi biso maloba to pesi biso permission to lobeli bango. Voilà ba chinois na ba chinoise. En tout cas lelo na pesi bino ba mbote bele ba bonne soirée lobika kamukolo bola la bien ba bon appétit ba baza déjà à table to na yebi ba RT ba bon appétit na bino toza 19h ba misu bali na 19h. On est en Europe, il y a des gens qui mangent à 19h. Hein. Donc voilà. Ce qui bomoni vidéo na sali bo sepeli na ngote na sengi bino vraiment ba pardon ba bolimbisi ba moni vidéo e sepeli bino bo like bo tia ba j'aime bo partager bo tia ba j'aime bo tia ka ba j'aime. C'est pas otalika vidéo za chinois, tous les chinois qui aiment bien Karine Mokondi bo like vidéo à chaque fois de Mère Fashion de Nantes bo s'abonner massivement les chinois et les chinoises. À bientôt, c'est Mère Fashion de Nantes. Au revoir.